nazo vivre, yeah yeah yeah, nazo vivre, yeah 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 yeah. Coucou la famille, ici c'est MJ30 de Master Voice. Alors, je vous invite tous à regarder l'émission Poutuléo sur CongoRévolution.info, CongoRévolutionNews.info avec Popol Moupasouléon, Monsieur le Sénateur. Salon de coiffure Nitou Makiese, Arc-en-Ciel, coiffure afro-héros antillaise. Une adresse à votre portée, le 146 rue du Landy, à la plaine Saint-Denis. Station de RER-D, Stade de France. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Ostelmac. Les Américains ont un orchestre traité. Il y a un peu de mabatu. Pour nous comme ça mutu yayo, il y a un peu comme ça va problème. Na conseil que nous même on va dada nous raisonner que faut na position bien. Parce que il est vrai quoi. Oui, il est bien na conseil que nous embrouiller mais na mo banga. Nous zo beta site na likamo awa ba talent eze belé ana ba master belé ba sala ba nzembo to bina na ba Congo. Mais ba bomi tala ba mo bo talent na bango na kosa kosa. En tout cas bana mai botelé mais la côté wana. 10 ans tous à vide ba combattre ba pessibiso opportunité tout ça la faire muta réussir à zate beaucoup comme tout na kati a fait tout sangisa yo concert au telembo ozobongo wana ba vivre bongo wana ba zaiko wana penezo sala bienté en tout cas na éviter soki ba tunis ba no sala recherche net yo ba mise ba ndo ko sana kitité parce que ngamu na bangi ko zoe banga sana eba na miyeba. Quand on connaît, quand on connaît pas, on apprend. Aïe. Mesdames, Messieurs, merci de rejoindre www.congorevolutionnews.info. Merci également de nous suivre depuis Kinshasa sur Sambé Digi. Je suis Popol Moupassoula pour animer cette émission en Poutuléo, pour vous bien sûr, avec mon invité. On est parti très loin pour le prendre. Il nous vient du Canada et lui qui a évolué bien sûr aux côtés de Général Delph Defao, mais avant ça, il a évolué aussi à IBG Musica avec des émissions comme Les Boukabouya, Tichina, Willy Boula, JDT, voilà. Et aujourd'hui sur notre plateau de Un Poutuléo avec lui, on va parler, lui, son nom, peut-être vous avez eu à l'écouter, mais aujourd'hui vous allez découvrir c'est qui l'homme. Parce que quand il était chez Général, il était le chef d'orchestre pendant un moment, pendant au moins 5 ans. Il a passé là-bas, il était le chef d'orchestre. Avec nous, sur ce plateau, Deblé Kinanga. Salut Popol. Salut, comment vas-tu? Ça va super bien. Bon séjour à Paris. Hein. Merci. Tu as signalé que tu Penza Musika. Mais ouais, c'est vrai, c'est pas... Micro, ouais. Mais ouais, c'est vrai, c'est ça le Koutate, na outi loin vraiment. Outi loin, ouais. Outi loin, où il y a pour la plaisir, où il y a pour la moussala. Mais oui. Au Kiti Paris, parce que c'était important pour Nayo, que ça la promotion à Makambo et Zoya. C'est ça. De profiter, de passer l'occasion de saluer Bandeko Touba, la Bisson à Montréal, à Québec, même à Kine. Je dirais bonjour à tout le monde. Ngayo na Popol.
na kati ya Panama na popol to aller à bino bozana Canada bino bozana Kin bozana Japon Australie voilà le vôtre est là Deble Kinanga salut Deble Kinanga na IBG to le kango moi vite fait parce que j'ai là qui orchestre au place au bandaki makamuna royemba na ba master na yo ambiance ça la ndeni à l'époque la musique se faisait comment na tambola nos jeunes ça se faisait comment en fait bon to bandaki ko basé mingi na bato ba yebi lokola ba Wendes lokola ba Wendes lokola ba Zozo Malaba lokola ba Kufa Malaba ka eau potable mais ouais Zozo Malaba avec obeta na Victoria si eau potable ouais to banda na na IBG imtagi ba ranger na psali bosso ba ans nani ba Sympho na basse voilà biso zaki ba très jeune to banda ko apprendre des musiques bon ba un avantage déjà pour obeta ba instrument banda ko aider biso ko fana na note voilà IBG c'était ça à 88 ouais IBG na ba master tout ben ouais lokola Willy Boula Titina JDT Sax Selibinda Kufa baza mo ebele o batikala le loko bazo évoluer toujours ba actif lokola Willy Boula lokola Titina lokola JDT au batikali le ba sa musala tout ça qui nani dernièrement Willy Boula pas outcha voilà album il y avait na Blaise Boula Willy Boula te saluer na ingénieur Blaise Boula to patrouiller to monique nous saluons Salma Kitoko. Plusieurs productions, Koto Zalaka, on a Bamboka Moussoupe à côté, des Tobin en Kaba Kosa, donc tu Ozo Meka, bon, on a été sonné le Ozo Meka, mais Ozo Salayango, qu'on garde toujours communauté, dans l'ambiance musicale, mais il y a bien, Ozo répond toujours, Banzembo, il y a Yemo général des formats, tout le monde a Otala Bisoto Pessi et Pembote, c'est les chats, les viennent en Aïe, Pessi et Mbote, mais na Big Star. Yo Boulembu Kabose Montana Kamenga sommet des sommets yo chef d'orchestre ou comment chef d'orchestre mouvement va te panzanagi yo comme chef d'orchestre va ponaote yo comme chef d'orchestre on a un groupe panzane ben oui c'est vrai au ba ponangaité mais des fois mutachaka nga orchestre des fois mais on dans la quand même chef d'orchestre so bati bazali yo ozaki vice président ou chef d'orchestre tant biso zalaka na ba job poster na ba jojo tant on na ba job poster na ba jojo ba chuchu na eraji ba giwa nzambi à l'époque montana zaki na nous coute na titre té zalaka des fois président fondateur et ngana zaki chef d'orchestre tout à fait et voilà donc ba kendaka ngola ko beta concert moko kuna ba sambrouya na via longola ba onyoso ngana tikala de retour na ende tant ngana tikala ga zongi mbala moko episenga no na longola ba misenyo so yo mto komi chef mizaki ndengwana ngana bondeli bo zongi so ba master zongi si bango et puis to tamboli na bango ndengwana au Kambi Big Star na de 1993 nebizo à côté 93 99 ouais aux alaki chef d'orchestre c'est ça tant on a 6 ans co-diriger orchestre parce qu'il faut le dire Big Star ils a qui charge il y a RDC Big Star ils a orchestre parmi orchestre oyo et fongola makama musique à Congo na Afrique de l'Est mais yo on a ko kamba baninga on reproche de toi un peu d'agressivité un peu de moi qui mbi les alaki ko kamba les alaki na esprit nini ko kamba orchestre ndengwana tant aux eu confiance il y a Général Def. Bon, c'est pas facile déjà au diriger ba musicien les alors aux diriger ba na wenze OK musique les alors là ngana mona ba na wenze munyo saka na wenze ya kulukelo ko ya linga yango mona wenze saka makelele pour chat ba fanda nie na wenze ça difficile alors yango no moni de via pesa ngai confiance na banda ipo ko yoka mazolo bananga to na solane peu trop et puis dans quoi appliquer ndenge il faut parce que la mission banda ko yoka terre mo faut ça peut moins agressivité pour ba yoka ils a eu jeunesse ouais. Et c'était rare hein, parce que Big Stars il y avait pas l'influence de Bandalungwa yo une influence il y a Bandalungwa on a quatre Big Star qui était réputé être orchestre il y a comment s'appelle commune Yangiringiri où il y a une influence il y a Bandalungwa nenge bino bana banda bino bolo bana nenge bozalela où il permettre ngala lo bango ndengwana où il na ki wenge na Big Star et ça veut pas déranger na moment wana ba mona ki ndenge ni vide faza asepela ki parce que banda luka mutu moko bonga zo mema batu parce que ba mission tout banda ko dépendre ka na vie même ko la tato qui ne ba clip donc faut vieux ka pesa ba bilamba
ba relation kaka ya vie faut ba mataka na bisa vie bon nga na changer ki mwa muke na kimaki mwa kuna luka bilamba na côté mususu na luka masa manga na car lemsu na zero za coup de vie na car ya palais car a père na pso na jouer toquer concert de bana sala mwa différence na masala ba bana ko dépendre mingi na vie def nga bana na okima na kozala na e voilà. Vous avez passé de bons moments na Big Star en général des fois où la production na souvent on est singa la production na mino etikala mingi eza ba Kenya ba Tanzanie c'est vraiment place oyo Big Star et Van Lisaki Manzaka nango. Est-ce que ces moments là te manquent en fait, ba moment où bono lexana vie na ba master mususu? Oui, ça va moi on a passé na vie na ngana radio la musique ya on a pas en dehors à Big Star na bête na orchestre musuti donc ba vie hôtel ba aventure on a na bien on a Big Star et manque en trop. Et comme ça, vous évoluez en général, un peu sur confiance. Oui. Au Pesayo, au bâtiment na liboso na Katia Big Star, vous bengi est mal à l'aise. Non, aimer dollar. La bandara na aimer dollar. Ouais. Na 93. Si ko tant beaucoup mi wana. Kozwanzembo na Katia Big Star. Qu'est-ce que ça représentait? Ben logo de jour ayebi saka wana. Et logo wana penda pa na remercier à vie tu lelo ya ngwana. Sona mi yo kana radio eza grâce na et puis na tous aina ba master na ba salara banzembo à l'époque na 93 hein. D'accord. Banda royemba te ba pese nzembo mais ngana ozu pouvoir mana mona nzembo. Ezaki ndengona parce que na zuya na bato ebi ke na betelo li solo moko Big Star stonga na yaka yango bazubi na ka ba utu. Bazubi na ka mayeno. Ngamna na banzi tutala ngamna na ba mubondo sabina. Ah, mettez umbala quand même. Mais azuba idée na pananga ngam na zona ba manike na zona ba Nadine Siasia na zona ba Koko Ingila ba Asta Paula ba bango tout ngam na zona bango bazile so dance wana. OK. Ba oser bango ba so dance wana. Yo zui dance te umbala chaki non ngana tant ngana zobeta wa bin so dance wana. D'accord. Alors te umbala inventé cri ya mobondo Sabina. Yem ta sala cri mais danse tout ngam na changer ya on a Big Star. Ils ka utu tomboka utu et ke na ngope na moi bandal muke et poti pali ouais. Aussi mon liboso boti na Big Star. Ouais. Tant en général à FCO première fois FCO ozwanzembo. Début tant babi ozwanzembo yo mo yo ganonde. Nandima ite na mona yo net blague mais vous avez net na rap abika mutonte manzembo moko ya yi. OK. Ngana yembi yanga bina sepel na nzembo toke na au studio. Nga zo net blague. OK. Et puis Simbi bongo ya Simba pe ti le lodongo et comme référence nanga. To kozwa couleur en muke. Aimer micro. Aimer Kombono elakisi bolingo mon amour aimé dollar utayo pesanga bolingo présence kozala kate okoma na distance na tuna maloba na tinda na nani tingana sala yo bongo souci voilà. Une très belle chanson bateau ba yebi parce que les lotam so bateau ba kotaka na baluenga musique on est OK mais il y a eu une période où ils allaient pena que Big Star on retrouve dans ta manière de chanter avant de côté na mal à l'aise, on retrouve dans ta manière de chanter un peu de Reddy Amissi, un peu de Al Pacino, un peu de comme ça. So nous salamoi le moi qui Al Pacino moi Reddy Amissi Zobima. Est-ce que Reddy d'abord parlons de Reddy. Je dirais que naza fan plus il y avait la musique. D'accord. Ce qui n'a comment royemba boye et ça pour na sceller les rois na Gauthier Mokoko. Tant ba sala orchestre na bango la musique a nyuluk na kin. Alors balinga to interpréter banzemba viva ba période banzemba loka ba bogo c'est bana régner ba china voilà donc abaki na yo faut avoir tempo yango mimanga pena wana maintenant na tempo na nga to yemba ne pena Canada to za pena ndenge mote pour na ko sala mamu ya sala raté yé pas ko sala ngana sala raté c'est normal mon ndazana ana tempo vocal na ye reconnu to ko sa eloko mo peu près même ta ko sala quoi oyote mon msu on parlait de mal à l'aise. Mais Nanzi Moana, on a pu se retrouver voix ya Boulembo Kabosé. Ah mama wa kote mapasi flash tipo lokola ndena minga mama kona kati hôtel. Une grande partie en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mal à l'aise to imbaka ngana de fao. Mais na clip ndia chara bango. Banzembo nanga tout vie de fano changa no zimbaka na yi. Au moins vient na moi stratégie mo boy. Banze mona yo début faut beta ngo mo yemba na bango ti akipa bisi bango no bande mona bino pesa début vocal ti au monde bana obeta biso pour banze mo baka ba mais na mal à l'aise bango mbali bazo vocal la kati bazo vocal ti te kabu sala vocal na kati mali asala ti d'accord ngape na bango na sala vocal ti vient donc na lobby kuna azo côté ça stratégie a bengi yo karati yo ndenge ni otikela masano ba yemba pesa bango vocal to babisa nzembo na
na cadre ça kaka divisé pour mieux régner ba cadre nga pena mso nanzi mona ngabino boyemba te bango pe basali nga la même chose. OK. Na imba na zoba vocal te la banzi mona bango na imba ka nzembo na nga c'est tout. Stratégie ni voilà. Et ça va dire que autant molandenge. Et ça va vinde ba norme mabiso bongo bon croyant que ce ba tchapso na moi mbrouillement to rumela na mouvement. Et voilà. Au quitter Big Star au tobenga ngo tikala na poto après bon au tikala pe yo monter botikala pe belé au décider au vendre moi muke après naninga ki total na période wana o yozaka ko diriger Big Star. Il y a eu un temps de break au salaki accident. Oui. Au salaki accident. Comment se passait? Qui dirigeait à l'époque en fait? Tant au salaki accident parce que vendre au moins à une année. 9 mois ou une année ça l'activité soutée et les candés ne après nga ba chaka ka bosser chef hein ba chaka ka bosser chef ouais ka bosser mtakoma chef tant on a zongi bazong selingango mais tant on a fandaka bo ba kimaranga à vrai dire tout la vérité ba on a bango talanga ti ben nga pe lembisa nga bon to comme na boule top ça la faire na ciel to ke pondération 8 to bani ba répétition via yo kanga na poto non déblé awa bandi ko sala boule na ciel mais pour si na senga ka epeta na mouvement que no bless boule azo senga na pour la pondération ba te belé ba retrouver comme on a 4 na pondération pena libanga mo evanda voilà vocal na imba après 5 chansons na sala ba cœur mais moko na sala vocal moko to sala dio nga na ciel et le présent na ligojinde na sala vocal to imba ba mibe ko tout na sala ba cœur tant il y a via yo ki ngo abisinga no tozo kende Canada il faut zonga mouvement bazo betelo mo na télé bana mai bazo diriger bien te orchestre ba mise bazo kanate. OK. Na yeko zonga peka ndengona to ye Kenya ti to ye Canada. Oui Canada. Ouais. Bio otikali parce que nzoto zala pe moi bien mingi. Ouais nzoto zala bien te puis na ba colère peka nde banda ya otala ngate. Na hôpital. Na mona zonga sino sala sala ba royati. Canada mais bossa ino ba voyage Afrique. Non parce que au moniteur to komi kuna pe tout ça qui pe na vie to solo na vende nini moi tout ça li tourner na gi moi en stand by no senga mo lo moi bien mais vu on dirait ça na prêt à servir ngelo ko na mes réponses les agi bien te devant batu il dérange nga na sentir que nga pa na tikal na malformation pour na bulango na ndulango na profiter na rien na calculation na kesu ki na ro sala accident ba ki manga lisusu. OK ta na tikala na luka ndenge na ozoma na bula déjà. OK ro sala pas accident. Ouais na ro sala déjà na vandi na hôpital na vanda pe na parler ba yate donc ceux qui na skill lisusu balolo nso baroyate na odai na luka na opena na zolo nzoto comme ça na tambola siko tangu tikali na Canada otikali botikali ici c'était par rapport à quoi ko tikala ndenge botikala on parce que c'est vrai que mouvement est connait ba ko panzana mona luka mwanzela c'était dû à quoi ils allaient quand même ba demande beaucoup moins qui ba exigeant ou non omoni nga pena na tikala ka penate na sala ngende caprice pour via bondelanga na landa bango mais vie parce que abo ya tikina ba mission tout pour mutaki matin hein vienne mutaki ndaka tika biso. OK voilà mutaki matin ya kitita Tanzania ya kitita akebeta na Kampala ba mise siko ba bangi ba période wana so ki kotana ba katalobo mo ba mise tout ba kete alors a se retrouva ki yemoko akenda yemoko mutu teto yakane na Canada zonga nae azate. OK azati akenda yemoko bon isalamende salama do mutaki mate vie mutaki ndaka tika biso to kima mama ça tout ba kima. Mais pourquoi idée à ko retourner tam so Kinshasa zala quitter pour faire autre chose parce qu'une grande partie bazonga pe na bango kini après ba kinda ça ba montana ba banani ba kabuse après bazonga na bango kini ba gesa makam na bango mususu idée on ezala raté ba vitesse marambana ok na wana beta sous orchestre mutu bana na ko kati parce que ba kana mususu na bandule wana elongola biso posa ko sala yango. OK yango mona na beta super mutu tena mega gaga ngai moko ba kana iwana bo zalaka lelo yoza na carrière na yo moko. C'est vrai que jusque là dans sali groupe na teto ko ba groupe mo ko accompagner yo mais ba kana iwana bo réclamer en trop tant bo entama ba carrière na binomo solo ils allaient souvent avec quel esprit ya rolongola ma bo ba vieux na ba sala esprit ya ko améliorer to esprit ka ya continuité ya le bakana ba petit nous le ala ka bo musicien nga na comprendre le monde américain za na orchestre été yango zo mabatu pour na comme ça mutu ya yo yango zo comme ça ba problème tika muta za la libre so za na posa production sélectionner ba tabi bo beti concert au pesi mutelo ko ne bokabwane pour na ba poto bo zo mutu en charge ya ba répétition talara en tout cas aux amotés ma bo lingi bana ba tuté ya ofuta ndako ndenge nini ya ofuta électricité ba transport na ba mais c'est juste parce que tam subino bo sala on a ndenge mo eza reconnu parce que bozo sala ngo bon sala musique a wa kayu côté kuna
Mais tu ne peux pas vivre. Maintenant, même les Américains eux-mêmes verront la musique. Paf, Daddy, tout dans le business, mais à la base, la musique. Mais parce que la musique en Amérique, on à chaque samedi. On à chaque samedi, on a chaque dimanche, on alors yo no betela chaque 5 ans répertoire moko na danse moko na bakri wana kaka faut il logo sika un album obeti yo na bobeti allez to profiter que moi j'avais beaucoup de temps à faire que to beta moi trop pour azaki na combo biso to diembela ki papa wemba le bilo mon à retenir que ko retenir batu ko beta bango concert à chaque fois et c'est na faut pesa bango mbongo mais à un moment yo mon pe na côté kuna ono sala ba concert accompagné avec les gens mais au katakango au comme beta yo na guitariste parce qu'ils ont foutate parce que le bagi qui yo on foutate non on a remela batu bambongo non na remela en Amérique on mela ndeni batu mboka na poto ba mela muta au signeur bon mama loba boyo mela no mutu ya ko loba na boyo mona mai ya na ndeni ya obi na mboka na biso da babundarati na mboka so ju dossier criminel au sala lisusu te donc biso to ko ba yuma muta ko manquer respect na ndemo mo bo saleni bambongo on to futa na ya ba combien et longa na bayaka parce que bo sala 12 mais bon écoute beaucoup problème sur 12 $, beaucoup problème combien vraiment mais si vous avez 2 $, on est au pire moi 500 à 1500 c'est se retrouver parce que ça quand ndenge moko so bolingi ba danse boche DJ beti plus Amérique ya bongo so bolingi danse boche DJ so bozana posa rumba ngana yembi OK c'est tout ngana sala ngona wana ndena se retrouver mais est-ce que ça marche en fait oui bon il marchera bien très bien pour so ba plus sur $1000 oui mbaramutu ce mouton a au PC à 300, à 500, il est pas au CP là. Quand même, à Tiki Batuna pas là, il y a au moins 500 balles. De 300 balles, quelqu'un de bête, on va payer ça 50 balles, tout $100. Tu vois, bosé belé, mais bosé mouké. Mais compréhension sous total, qu'on réunir Batu, ça la paix correcte. Parce que pour nous, quand ça Batu, nous, on a mérité de répéter, jour, mongo. Mouton Tassar, on a tourné. Encore binopé, Mounen, Mouton Tassar, oh, ça, on a tourné, ça, on a pourquoi. Et voilà, oh, ça, on a tourné, ça, on a pourquoi. Oh, l'ongola mouton, il y a un rep nayo. Mais. C'est ça. C'est mieux pour nous. On retient multiples productions. Côté on a en tout cas bêti production. Ce qui est vrai, c'est ça. On va essayer de Yaku Chaba extrême malembe. Au cours il y a émission. Oh, félicitations déjà parce que pour la maintenance. Aux salles de ton mieux que comme on a eu maté. Aux salles de ton mieux que salles no batu baye bango. On reconnaît également Nayo moi écriture. Est-ce que écriture est zakaka? Toujours. Ngana betela rama sola kati. Micro. Ngana beta toujours masola kati pour le monde ndi toza boye. Toza ka pour no yemba basité. Tunanga na pse bamba yoka liloba nzambe na boîte sans que ça la moyi mais artiste chrétien tazo yembango. C'est-à-dire na ko yemba kamoko bonde ba vie kes banda yemba kala. Ngana skona ko mo sala banzemo net na nzemo na lobaka ezalaka na mboka moko engu nakutanaka na genome moko ngai mboka mobimba bayinaka ye kutu raison te yayao so waye engu aïsata leki amanda douleur profonde de l'intérieur au vivre ango surtout soki oyebite nini oloba na miso bato ekomisa moto akoma mitisme vimobimba ala salate bambwa baloba verita mondo yo moto malamu azate ocha donc mbwa mutayebi vérité Nathalie na ba recherche pendant que dans sa recherche je vais appuyer ce que tu viens de dire tout à l'heure. J'avais remarqué qu'à un moment au comment ça la vidéo il y a que conseiller les jeunes voilà na comment vivre en Europe. C'était quoi cette inspiration? N'inga tout ça parenthèse pour tout zonga na biso na inspiration na pour na ba jeune kaka moni temps musique ya tous les jours na ba non na rose à la beauté pour un concert comme peut ba site kuneza peut-être net koto yo na créer le mot kaka na pe ça ba jeune concert parce que un moment moi violence c'est comment on côté na communauté ba jeune ba comment yo coopérer na ba vie comme n'importe quoi na ba vie ba Hollande vie ba vie ba toucher ba chèque il fallait ba kende ba classe ba me pesa ki na cop. Bon, biso zala ki wana faki to recadrer bango mais tout à fait ba vie musuba c'est pas la ki tenet kana zo pesa image ya mboka libanda. OK non wolo ba monsieur aboité vi na biso eza biso fotikango on arrêta ki. Non mais moi je pense que ça c'est moi je pense que c'était bien, moi j'ai suivi, j'ai vu que c'était bien. Non conseiller ba to ba beta des bleus qui nanga ba mona ils avaient conseillé moi bien, ils allaient qui
tu es orienté en fait. Mais ouais. Parce que ça. Olo, par rapport à Yo, par rapport à Oyo Vivaki, par rapport à comment tu as vécu, Olingekite, tu vas vivre. Na bewana. Na bewana. Na ndao pesa tu conseil que soko zo ya na poto fwe ba nini yeli ko sala awa. Faut ça na projet déjà na Congo. Ko ya ko banda on a candidaté pour sambuyo changer nzela. Voilà, message na ngani. Olobe makambebele makamba ya ba retraite que voilà. Koyiba ton nini faut arrêter na retraite. Non. Na mboka faut contribuer, olobe makamba fiche te paye, c'est important. Moi c'est ngana sepele ngana ngo mais après na éviter. Tamususu balinga te to babola mo. Bo bato yebi kaka communauté linga toujours polémique terre à terre makamba buzoba. Et puis nanenga soki balobi ke on no lo ba mamboga ngana santé que message nous là qui vraiment très codé pour mondela comprendre facilement. Ouais. Où tu utilisais les termes moko ya trop kati non ça la plus de kati de l'intérieur. Mais simbate monika misuba olinga pet na soki pe poa ya bato misuba na média peneti bina linga boto la biso affaire na biso asala boye donc et comme moi ba roku non c'est l'affaire ils a na biso te biso pe radio dans la monopole au sala makambo ouais yo ça la qui inspiré voilà au lobiango na mona ba ndeko no ba artiste monsieur musuba sala ngo ba américain plus ba sala bogis bompe ma père sala ngo tout le temps so sala qui ont eu bien te tous on a biso na carrière na yo tikali yo moko et oyeli batu introspection en fait. Voyage à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours parler de l'intérieur. Qu'est-ce que tu reprochais à l'intérieur na yo ton intérieur à battre? Ton ba intérieur à battre. Na zo boni lelo oyo la majorité à battre comment otalara beauté extérieure. Comment olinga battre na libanda. So mutaza propriété aux oboyaye. OK. Déjà ils a déjà défaut. OK. Mutaza to biso surtout na communauté na biso déjà battre na soin ndenga zali ndenga lati. Na soin. Voilà. Or c'est pas ça. Na extérieur. Extérieur. Mutu ya mutu, mutesa là. Ouais. America comprenez on a ba tatou bandana tout au sala bureau partout. OK. Biso siko to ki marango yango fala ko bisa rabatu que non, il faut qu'on nettoyer katipo libanda na. Banze moni les ali wana oyo ekokiko ko dire oyo yozolo basiko. Nde moloko la nyonso kaka. So na zu logo la sable mouvant na loba place moboy. Mota sokol na kati libanda na ekongenga. Donc moto aza propre de l'intérieur, azana posa tia chokote. Parce que na libanda déjà zo mona na mutu mala mata na molili ya ko monana. Donc soka za bozana pasi ya ozala. Na loba su na nzembo moko oyo zolukeza pene na yokozela ka obstacle te pour se mesurer. D'accord. Voilà, na loba isusu logo moko na loba isusu na sisa ko sakana. Le longa na sisa ko sakana. Zab na nina ko maseri bat bazo kansaka na zaneti kala. Bozana ipo bukanga photo. Ya idée anga ki bonga yona ya kala. On a changé déjà. Je retiens une phrase de toi encore lobby comme mbangu te l'accent esika tozokene poto ko makaka. Voilà, c'est ça. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire comment va tu misubalara tout ça ali mbangu. Or ceux qui émission ça la bien tous 8 ans. Oui. Yo pose 8 ans, ba master tout ba 8 ans pour ça la bien. Alors ceux qui merci. Ceux qui ezake tout ça la rapport vite fait, wana simbarate. Tout ça la vite fait simbarate. Faut te papa to kende. To kende mbangu te to koma. Mais tout qui n'était raté, mesdames, messieurs, avec nous sur ce plateau des blés Kinanga, on va vous proposer son savoir-faire. On va pas proposer les clips, mais on va vous proposer les lives qu'il a eu à livrer au niveau de Montréal. Et vous allez voir, vous allez découvrir avec même Yassi Lebou et d'autres artistes et musiciens aussi. On se retrouve tout juste après. Merci. Na vie nanga pasi balelisa ngai ebele mimi kwakala makamba koleleza lisusu Sodoro hey tabimaka ensemble mobiala maimbi papa egoïsta bona yoka elengi yo kakaye mopepa libande elengi elengi ezalaka nzoka gu Willy Lumande salaminanga Banzele o salaminanga ekadi kadima e salaminanga emimi chama e salaminanga Lisette Ndaye salaminanga Bijou Baestone salaminanga Ekoko Koksone salaminanga Freddy Lukasu salaminanga Ingénieur à solo salaminanga Jean-Jacques Nangae
Retour sur ce plateau de Mputu Leyo. Nous espérons que ce live a fait énormément plaisir à beaucoup de personnes. Nous pensons comme ça à Yawili et Toka depuis Brazzaville, mais également au suprême, Mokonzama Pinga, mon colonel Tshisekedi na Kinshasa. Et puis ici sur Paris, nous pensons à mon ami Ibro à Kimvula. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, Deblé Kinanga, qui a l'écriture, il a le chant. Il chante, il écrit. Nakutani na nzemo mona sepele na maloba moza na kati Beluchi. Ouais. Petit côté oui Beluchi. Beluchi ça va comme le roi nzemba ngungi na bimati batu basi ba bien. Mais il n'a pas le temps. Mais c'est ça, ngapa na comprendre raté. Ya on a longo on na ba réseaux sociaux na bomba ngo pozo makalati. Et bon ochaka on voit déjà de bon on ezaki banzembo pena ba premier nzembo na salle na Canada pena ba galère pena zo sentir malili bozo kindi obeta kayo zo regretter pourquoi na tika là. On tikelo pena na tripo na tikelo na superviseur kabino de beta yemba tellement les gitro balongo lingai oh ouais balongo na kayo na zo yemba trop nzembo zo yaka kezo ya trop parce que na se retrouve place mo pour ça difficile na mboka biso yemba mo makasi to yemba kana se pour voisin mo se retrouve place mo sko yomo zo yemba entrepôt mo bo na yemba kuna fort na ba début nanga yango na sala nga Beluchi trop de paroles oui Beluchi et vraiment ils a histoire peu vrai na mélanger na ma vécu na nga côté wana oko perso mo kati na ngoli bandilité mo kati kaka puis bandilité bo olingi penza na sambwa talanga na komi kaina e olingi penza na sambwa na komi soliloke olingi penza na sambwa ngana lingi yo o Beluchi mama o na lingi yo ngana bo nazoko kate ko vivre na bango ba jouer ba juge baza même pas bavoka na bolingo na biso soué na bango na kota de bandade pour basa la fête on a passé nanga i basa la barbecue. Beluchi zali inspiration zali moto yo créa o ya sala keti lelo na Canada mère amuna na raté mère azala raté Beluchi azanani azali Angelo oyo apekisa yo ko zo mwasi mususu Beluchi moko azana zo yo kazo mona ngai bi Beluchi moni lelo to kuma koyemba bato pena na kombo na ye bato misu balinga ba wana kombo na bango ti OK Beluchi pona ba lelo référence comme Beluchi na Canada mwasi kitoko so muto petit aza Beluchi pona nzembo na ngai déjà OK donc Beluchi aza mutu azali nga pona vie privée na nga na laksa ngote na laksa te ke bona na mboka na biso ba o baebi o baebi te na le roi vient nga waze kwa laksa mo minute faut bomba mère monstre Félix waze faut bomba mère auto mi s'appelle générique moko bomba mwasi faut bomba pour danger so relaxa tout le temps aux gens yo moko zo créer ba problème Beluchi to zongo pécan parce que ça très Beluchi zo bima Beluchi oui na zo ki chance ya royemba na sala featuring na Nathalie Makoma tango ya kuna avant featuring vous allez à podium moko déjà to betaka concert moko boye kuna de 2001 mais zalarama mobulu ba combattre ba linga raté OK ba par wana profitaka to yemba ne Beluchi mais to na zongi boye za pendanze mfobima il faut to consommer na zo bimisa apprenti na Beluchi apprenti na Beluchi mais là déjà toi na amour altruiste ouais on allait ga test kana boaka kaka banzembo pe na bimisi za na iTunes za sable mouvant na nani on za na iTunes altruiste na bimisi ka pour na tester kaka mais moi na okakati moi na ya buya za la kate mais na obandela mo zo faut remix ko ya propre na diemba ikaka pour na tala soki Canada pe hein mais neni comedy à côté maintenant on comprend tu que yo une information makasi yo sala gamo bo ka ndingo na mais singa na kanse no mais on ka dada na ko raisonner que fona zo position bien parce que yebi nga vrai quoi yebi nga bena bien na kanse ka na rembrouiller mais na ko banga na ko monsieur si la rapide pour mais il est important pour Nabiso pour l'équipe Mombato to yeba invité au to travailler naïe beaucoup d'artistes et musiciens va approcher yo également on retient quelque chose de bien avec Dikoet. Il nous a parlé Dikoel do à Congo. Il nous a parlé de toi en fait. Ouais. Ah c'est tout ça un garçon bien. Mais ouais. Moni batsuko ba binga bangwana. So na koma ko fana na guitare boy eza grâce à do à Congo. Nze mona ngai aimer muta arranger do à Congo. Nze mona ngai mal à l'aise muta arranger do à Congo. D'accord.
donc ozomona tosala trop baza ba héros dans l'ombre bato wana basalaka trop mpona biso me tolobelaka bango te baza bango bale makaba asala trop mpona nga baburkina faso torepetane trop bajaguer oyo ndembulo comme ça akufaki comment zozo basala trop mais tolobelaka bango te totalaka bato ya lelo bachanteur mingi lelo toyembaka bato wana baede biso oye boye bozorepete na ye non sala boye ti lelo bokomi deble nabosa na dikoel te sali dikoel papa na style relation ni lelo zanango na ba master na yo bobetaka na bango na big star tokoma mona bato latino bakangama bango na bango bato ya maison mère na ndenga bien izakaka maison mère na latino mona ka bato ba maison mère bato ba latino relation ni lelo zanango na sommet des sommets na kabose biso toza siko muta bango basala ba orchestre na bango Kabo ça un orchestre nae sommet de sommet pas un orchestre na ki. Tout le bela relation. Relation ça na bonjour na Facebook. Na Facebook bonjour mais tout ça sous vraiment te qui. Tu as pas camarade tu na ka mouvement. Ton obeta comme vous mais on n'était pas des amis. Donc maison mère donc esprit do bino banana yo bino yaki na bandal na orchestre bat. Mais non ndenga mabete. Donc obeta no master. Ba master. Mais pourquoi comment ba master pour me la qui quand même. Pas en dehors ba podium ton na ko getambula na bango te bango ba master na msute. Quand même. Mais tu as coûté un voyage. Et là on est freinant qui amitié et bota entre bino. Mais parce que tu as pensé de yo mona bandal ga mona. Tu es ba be banoko kaka, baza pe ka banoko, mais ezo simba kaka te. Ngazaki plus ami à Blaise la bamba je dirais. Avant beta clavier, aller qui nanga meto za trop. Nani susu bazaki ba Jean-Louis ba chinois mo batumuke mike ba danseuse plus bazaki nanga. Mais ba misusu rien, to wana mo na sauté. Ba monsieur zala mangama bitumbaka nde zalate ya bandoliste kaka to. Bo wana zanga raté, wana zanga raté. Pour pene ngo fina bango mo trop. Te zaki ba code na esprit. Code vie, vie mtana pesa nga ba code mo beta mo pe na koti na beauté bango. Na kangisha mpa na beauté musicien. C'est ça. Vie mtana pesa nga ba code wana. Zaki nga ite, ezapé jeunesse. Lelo na ko sala ngo jamais na tombo da tona finga muninga nga non. Ezaki bo mwana mama kila ya bandal pe mwana ebi kotindika likofi mwa box ekotawa. To muto wa zuyeka hyperkit. Kabo sa zuma mbata bo et tout ça là. Bo ba kabo se ba beta matin bazala penda ya komi na komi penda pene. Mais misu ba beta bazali. Okomba neti neti na ya na simba. Mais na respect kaka azaki pe image à mouvement. Ouais, OK. On simbaté ba Montana bazaki déjà image. Bah au monde bo bebana même ton oyo kana te na bakusu mais na scène on était vraiment na lingo pesa biso elo mo ya général des fois poto to kota siko na makambo ya yo moko o ezo ya mikolo pesa biso na ebite elo mo ka ya général des fois ko sa biso bien Itachi ou je sais pas moi quoi elo mo ka ya général ezwa kanyamate ezwa kamoto tala ndengo sali eza mabe nazwa kaya moto tokofanda tiliwa osukisinga lelo nesika na kanate zonga nanu zonga mbangu ngaya wa cimetière mosika te na ngai ezwaka nyama te ezwaka moto yangona. Merci à toi Deblé qui n'a tout proposé bato nze moni tous extra nze mona nini poto mal à l'aise vous allez bien tout ça mal à l'aise voilà on va suivre juste mal à l'aise et puis on se retrouve tout juste après merci. Voilà, de retour sur ce plateau de Poutoulou, mesdames, messieurs. Nous espérons que cette très belle chanson Mal à l'aise de Deblé Kinanga au sein du groupe Big Star. Et ça, les bisous, nous sommes plaisir. Merci à Pati Kimbo Tipa Pomba. Merci à Arsène Moussaï. Merci à Maman Statou Bazo Talabiso Patrick Mbuta. C'est-à-dire que le fils du haut sommet. C'est le sommet Patrick Mbuta. Donc voilà, tu continues à Bisson Ayo, Oye Paris pour na boulot. Merci de la confiance au PC Bisso ba chroniqueur il y a Paris. Merci de nous répondre vraiment positivement à l'invitation na Bisso na Mikolo Oezoya. Tozela nini. Et le moment ah ezaki prévu. Si nazo bandela mal à l'aise na ciel na Blaise Boula. Ngape na zongselé à sincère nga benga na album ngape na pesi to betane mal à l'aise tout ça la dionaye et puis on réalisé clip moko ya nze monanga nani bimaki et puis na kebe misa banze obi na pondération tant bat bayoka vocal na bakanisa lokwa yemo au ciel mata yemba place wana tizala nga inspiration peka wana OK mais ouais ils a maloba nanga moko d'accord ouais
Togo Congo. Bapesanga vinaigre na posa ya mai. Bapesanga urine na posa ya bière. Na mekina loba pene bakatanga lolemo. Na pesa mokongo mwana manzo achanga mbeli. Nzambe sunganga yunde kolo nanga. Na salango ninyo obebakal. Yo pichu mulumbo obebakal. Dao dao bakala ye. Piroje ma chebiche. Lo chikogo de mutu. Kingo makuston tango. Bapesanga vinaigre na posa ya ma. Na posa ya mayo. Bapesanga urine na posa ya bière. De bleu qui nang. Mekina loba mpene bakatanga lolemo. La bamba oza kuyoka. Na pesa mokongo. Oza bina muta okomata ngolobi ozaki inspiré sur place. Ouais. Mais ça soit moi. Les a des gars. Ouais. Na sala kiango. Ngano banga. Loko okoma trop pesa trop. Namo ko okoma bien te na oyayo. Rassurer ngakaka. Tina koma bien. Banzembo eza bien. Na lobe loko moko boy wana boy. Diamata na maboka motaliboma et garda toujours valeur nango. Ata ba pesi motagiste ezaka ndenge. Obi que c'est que Moussaka on doit compter bien te. Blanchard Moussaka on doit compter bien te. Yondo baga papa le tumba yona waze quoi. On compter bien te bandela na compter na Moussaka. To bandela na compter parce que na moni be malobe yalia. En tout cas nga phrase on a retenir ango quoi. Phrase moko bimaki wana non, on a retenir ango. Mais c'est ça. Te Michel Kombo bi que phrase moko bimaki na retenir ango. Ezanini. Abiko kinanga mbangu te. Yebisanga de place to kinde. Poto komakaka. To komakaka. Oh, ozana puso mbangu te. Yebisanga na tana Holanda. Mutu opesinga adresse na yete. Mbangu esimba te. Yebisanga na place to kinde. Yebisanga pa to kina herbe to kutana wana. C'est tout na oya. À l'aise, qui met tranquille. Voilà, muta ozero sala mobuluti. Comment le na posé une question yo mutali bosso pour monstre na ozoe dimanche déjà. Ba verbe et la rabilonde ni. Ba vécu makambo to monaka. OK. Surtout muto neti ngai tant on a fandaka moi longtemps na hôpital na s'inspirera trop. Voilà na fandaka pena moi mbula mobimba. Bazo sukula ba ole so ba ola tsayo comme le gomususu. Ouais parce que ça là il faut accident. Voilà, c'est comme bazo yate tout ça et banaye ko sala ngandenge mususu. Bato na kansara ba ko sali sanga bango ba sali sanga ngate. On a na la kakate bango nde basunga ngai. Pour nini introspection et umeli na studio. Qu'est-ce qui se passe? Yo moko ka poli boko moko tout. Voilà, li boko moko en plus umeli makasi. Tout ça na premier artiste na mboka na biso. D'accord. On a Canada, artiste bazat. Deuxièmement nzamba salisi penza ki ba prière na biso ki makambe ko na ba iTunes. D'accord. Pour ça la support au tchana ma nani na mutu ba masta tout mon awa te kité au pesi mutu kuno ya ko zaku ba plan na yo na otekati. C'est ridicule déjà bazong solo carte mo ba CD au te ki angote. OK. Ngala na mo na bimisa mbongo na dupliquer na sala boye non. Na bando lukaka mutu mo ga edenga. Mais nzamba sali ke tant autozui. Voilà les loyo yezub mana iTunes ba plateforme et vous portez combien de titres? 10. Nazo baksa sudo nande na baksi moko on est zara 4. Ezalara 10 nanga la misa 5. Mais natali peka ate na ozala perdant. Na baksa sunti mana baksi kaka. On zara bato bache bali konna to inspiration. Ngai moko ngana zara producteur na magam nanga mo sir. Sir banzembo bato basombi banzembo mususu to ezaka inspiration. Bon, eza plus bami nanga bato basunga kinga. Moni tango pemi trop na stand by po muta salo konfa za peso mbonga so banzembo na yo mona ka kobima ngo te. Amona ka aussi la na yo. Voilà donc ngai moko na bami bato ba bien fait basala nga na yemba bango. Mais bango skonde bazong selanga merci. So il faut oser lango to raisonner jusque quand? Ici bandi déjà. Ici banda na sina bimisagi sable mouvant na bimisi nani donc chaque fois on single en fait chaque 3 mois moko après bazongo voilà Amérique ezarande ngwana moko sona bimisa tout mona talaka ba grand miss banzembo mona okanka moko si 30 chansons zakangi moko yimta perdant parce que œuvre kei œuvre kei izate bat basomba et sali 16 moko album nangete kamité faut ba yemba banzembo na yo. On va retrouver quelle énergie quelle musique déjà nakati ya album non parce que je signale que l'équipe quand même Pena Blaise Boula tu as eu une partie de Wenge je crois fermement que Wenge quand même est influencé yo étant que moi na Bandal et Big Star avec Général Defao et Zamda Kunayo Shebino. On va retrouver quelle couleur de musique nakati ya album na yo. C'est un peu métissé hein. Natala Wenge te natala Big Star c'était natala pena monde nazali.
Normalement, ça l'appelle folklore. C'est une salle à théâtre, comédie musicale. Ok. Ouais, donc. Ali ça la peine à acteur, hein. Bon, on a été mais ouais, Narugo Sala, na salle à comédie musicale. Président du Kapanga, acteur à mon année. Voilà. Na salle à comédie musicale. C'est pas facile, mais tout le monde en a un. Tout le monde en a un. Et déjà, dès que tu as commis pratiquement la fin, il y a émission Abisson, on va te retrouver. Est-ce que dans Paris, tu as le roman, il y a vite fait tout. On peut absolument le roman général quand les alagana banze mon nom, est-ce que rendez-vous est allé ou tu zélo le soutien au Goya? Il faut tout sur là, non quoi, bah singa que mutari banda go betate. C'est ça le problème aussi. Donc, on a été chabo et bas gifling en aspect. Madame Nassolana, bah no ko bon, on a peine à libanda menaza diaspo. D'accord. À côté, on a go beta. Ah, pour ceux qui va pessinga fait vers wana, on a été mis à libanda sala gaillard. On a beta ba boitité. Ou signer penelo mo gaillard. On a beta sala gaillard. Neti baneti tout soit neti bandé. Ata ba Bataclan na aussi na go benga champion ki nani comme masala ngao nani churamboma, na go benga churamboma to sololia. Na go signer ko, au moins on a payé go inda pe. Bamba stakato sélectionné ba meilleur ba bon ba aller awati. Wala ma do Congo ça va. Bazali ba meilleur ba ngotala ba popoli po balaka. Ba tu bazé belé ba do Congo bazali. Mais pourquoi pas vous inviter nanga a Rosala. Mais il y a ciel ba master tout ba betaka surtout celle pena vraie idéologie que non ça concerne nanga. Ngam naza la fiche, bino vous avez invité nanga to betelo wa bien. Na sina beta ngo na Canada na stino na Blaise Boula na bengisa bango ba beta na compte na ngam na zaka la fiche pa na mona grandeur esprit à ciel yangwana alanda te kaza Blaise Boula ayi chenga po ngam na la fiche na beti pe na présenter à beti ba on a as de la chorale donc le kwana isimba et puis na Boula ngo cette fois ça que nous Saint-Valentin na Canada na ngai na février idée na zanango yangwana pour to beta Saint-Valentin nzembo ne meya zalaka siku uyi na idéologie to kende na ye après ça ba condition belé na bon de la gâteau odier ba maman il m'a appelé là voilà. Il était comment de bleu te commis pratiquement il y a la fin il émission même ça a été un réel plaisir pour nous il y a ozoyo na plateau oyo il y a ko faire consommer yo ba public oyo ba yebi yo na ba yebi yo ça a toujours été comme ça ils ont ba to mususu yo ba yebi peyote mais le lo ba découvrir savoir-faire là yo. Je tiens à signaler que musique eza au hasard tel que zo salango tu es passé par le main il y a batu oyo ba yebi musique au batika ba empreinte na bango. Je parle du général Defao qui les lo ba concert il y a West Afrique il y a Afrique centrale et comme belé mais général Defao il est compté vraiment parmi les 3 artistes musiciens congolais oyo ba banda ko fongola makambo na ba Afrique à côté voilà. Ça a été un réel plaisir pour nous. Nous espérons te retrouver prochainement en Roya sous Paris et dans linga au titre de la biso album ceux qui peuvent bien mon bimba tout sur en to consommer en to qui ba verbe za na kati to qui ba nzembo ba mère na ba père comme ça ton to na plateau to solo la siko mais bino batu bobo yedenga na mwa mukemi ko nazobwaka botindikela ngango nde bosala pona batu nyonso non biso ça va déjà biso déjà don nega to sala émission boy bon consommer déjà ba oyo za déjà voilà, terrain voilà. Entre temps to oser là ba oyo et kobima moi ba message na bateau tout ya yo bateau ba soutenir yo déjà ndengo za na séjour na Paris awa et puis na ba ndeko tika na Canada tam susu tam su de blague oyo la binongai na lobi oyo na ngate na lobi tam su oyo la binongai na lobi bien tam su oyo la binonga mais zo ya na ngate donc voilà ngana zo beta sete na likamo awa ba talent ezebele ana ba master belé ba sala ba nzembo to bina na ba Congo mais ba bomita la ba mbo ma talent na bango na kosa en tout cas bana mai boteleme la côté wana 10 ans tozu ya vide ba combattre ba pesi biso opportunité to sala faire muta réussir azate comme nanonje fungwa mete to sangana to sa elo moi makasi to sangana to beta. Tu crois que c'est comme ça en fait na 10 ans on a mais 10 ans to échoué nana sa elikam o esimbi yebsanga moko ba musicien ya diaspora a profiter na elo logote ba zongi ba komata ba pesi bango fait vert to betaka ba zoyemba su banzemo batakini o ba ko bimisa ba sali single ba ko bimisa banzemo na bango eza échec total et on a zo déplorer nango na li campagne o beta c'était na bango yangwana basé belé a ba ko beta ba grande salle ba bimisa mutu moko moko za na nzemo na groupe wana sala succès. OK ouais mutu moko za na nzembo oyo accompagner oyo accompagner ozana droit ya droit de voisin aussi ndeti ngana embali goje na ko betango partout parce que na imba na kati voilà ba master ba sala ngote ba préférer imba nzembo zaiko yo beta na viva yo beta na shock na wengezo beta nzembo shock stars oui ya ba vie ya kala pona nostalgie to ko beta même sous
hommage à Taboulé, hommage à Luambo, hommage à Pepe Kale, hommage à Papa Wemba. Mais au cours comme tout nakati a fait tout sangisa yo concert au Telembo. Ozobon wana ba vivo bon wana ba zaiko wana. Wana penezo sala biente. Expression c'est qui singa alisala. Ngilenga tebe. Donc azobon wana vivo azobon wana zaiko. Donc comme ça tongemba la moko. J'appelle la message wana, j'espère que bande kuna yo o babetara awa ba yo ki on ba oyamba positivement parce que nous les bigande nous les kending. Je crois que je base on ndenga mabete que baza ba fouteur baza ba meilleur. Mais basa la confiance na bango. Moi je crois que surtout de réfléchir bien aux a raison. Ouais. Parce que album peto yo ki ya mutu na nte na ebité tam sous ngam da za mo branché na ba ya to babetaka album ebimi na nte. Na monika bon yé pas beta na mingi na monika sam chitu mutazo bo mana na eyoma. Jusque la pena est limité mboshi pe album azobo manakaka mais la liasse pena mon pekaka album ezobo manakaka donc na ebisuze échec yuzo ba ezobo mananga na bina ezati 10 ans moi na lobby tamboli banini mais rien ti lelo rien oui que mine de rien petit moi botamina en France ça 10 ans na yo kan rien mine de rien mine zenit ya te Olympia c'est quoi vivre parler ya toto ningisa moi Olympia mais beta pété voilà donc message pendeza ya ngwana to fanda to kanisa to sala ba tourner na ba Canada na ba partout sur l'auto sangani to musicien Big Star to musicien Zaiko to musicien Shock Star to musicien Quartier mais to petit ko ça wana sans que yo bongo na rabatu et comme pas tour à Big Star ou accompagner nga tout ya nga pe na accompagner yo voilà et ko sala ga même ba yo kasiko tala ga ba yo kasiko lem susu na repete exemple musicien mo awa to bless bula zo manamba de fao bon au monde yo sala par exemple au monde yo sala nga na zo mandem sunzemba wenge na concert nzi mona yemba te yanga ite moni ba couleur wana yango to nango besoin ba fungwama Maël est là toujours important d'être le bar Maël et bakisa maka mon ba salutation na ba voilà bon na tout cas bosé belé na Canada na awa o bazo soutenir nga awa boye na porter bino na motema donc nde baloba kaka o pe baza na Canada musika na miso pene na motema na saluer mona na nga Amanda o na yaki pe otala na Belgique. Na salué maman naye, na salué sœur nanga Anitou, na salué ba Master tout ba Francis, ba Victor, ba Jean Cité là, ba Wasami Wadido, na salué ba Claude Tembe, ba tout le monde belé ba en tout cas belé ba Bouya Mayola na zongi na France Jean-Jacques Nang ingénieur Charles Chauveman Chauve na salué ba Titens Bandal sans frontières Mobimba, na salué Bino, na salué Nadia Lagdar, na salué Mimi Kinanga, na salué Rosette Didier Gira. Merci. Pour l'instant, ça va. Merci à toi, des Bleus Kinanga. On va retrouver l'artiste sur les plateformes. Tapez juste des Bleus Kinanga, vous allez retrouver son savoir-faire sur YouTube. Il y a 2 chansons, 3 déjà, 2 chansons. 2 chansons et puis dans les jours à venir, donc dans 1 mois ou 2 mois, vous allez encore bénéficier de d'autres chansons. Et Oussala Bissobia, merci à toi. Merci et bon courage pour ton travail. Nous espérons que suite aux à la mieux et nous sommes là toujours pour faire la promotion de votre travail. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci à notre invité, on l'a animé Mpoutouleo avec lui et nous espérons que nous avons porté de l'information auprès de vous. On va se retrouver prochainement avec d'autres invités et les savoir-faire. On va toujours essayer de faire notre mieux pour vous satisfaire. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur www.congorevolutionnews.info. Bye bye. Une chose, hein. En tout cas, n'a habité Soki. Batunius banosa la recherche netio. Ba mise bando ko sana kitite. Parce que ngamu na bangi kozo banga sana eba na miyeba. Do ba master musuba sara be mission menga osala moi recherche ya batu. Que comme on a polémique yo aleki yo lale. Pour émission mingi zalaka l'autre aleki na misil bombino bote kité. Mais ana yo ki angote. Il on a ela yon penda balo bana tumba ba mais il raté. Super.